Tolobaki nini? Tolobango combien de fois ki Kabila ko organiser ba élection na Congo te, la seule solution za photo benga na ye. Ata bosali soki ndenge nini bozali ti 2019 élection kozala nango te. Kabila lingi na ye kotika la libela. Kotika la kosala ba élection jamais. Plan basali pona kotika les nango simple. Premièrement ba fente dans la communauté internationale. Basa l'assemblée ndenge ndiki elle yebisaki bango ke élection faisala na 2018. Oh, élection en décembre 2018. Après, bandobet la bino masolo ba contrainte. Kuna jobet la bino masolo ba contrainte. Awa zo sala ba tuerie na mboka. Après bakoloba mwato sala ba élection bien zate. Peuple congolais attaque tout babangaka. Franchement ya biso. Muto yaki na babota ka utu azo malmené 85 millions de personnes. C'est fou. Élection au sala mate na suka ba memi bino na référendum. Seule solution za photo benga na ye. Wow, sinon c'est la merde. Congolais la muka. Dans les rues de Kinshasa, la capitale, la colère semble être le sentiment le mieux partagé. On ne permettra jamais cela. Voulu ou pas, arrivé le 31 décembre, qu'il pleuve ou qu'il neige, on mettra fin à ce régime. La solution finale est le 31 décembre pour Kabila. Et c'est la seule solution, surtout bien la police et les militaires. Vous avez pour rejoindre résistance. Si Kabila ne respecte pas la Constitution, nous aussi on va appliquer l'article 104 de la Constitution. Selon cet article, les Congolais ont le devoir de s'opposer à ceux qui prennent le pouvoir par la force. Pour la commission électorale, des élections sont envisageables. Fin 2018. La commission congolais ba mandia, ba policier ba comme ba clochard. Kinshasa la capitale est comme sur la Touvain, capitale de Bibembe. Mais balingi quand même batikala. Bota la photo bien, ba otoka ngona kinga kati na réunion PPRD. Ba kesa la réunion soit des ambaluka ba stratégie ndenga o gagner élection. Bota la nana ke non la réunion na bango. Ba sengezi katiti ma vice-président Seni Mukonza Corneille Nanga. Après ba koloba ke Seni za indépendant. Seni za indépendant te Seni za Kabila. Na ba mère ba tomboki Kabila le 31 décembre sonne ici. Na ba chef militaire ba tomboki Kabila sambu si le kumu ya Congo. Trop c'est trop, le kolo boyimba congolais. Yebake Kadhafi akufa ki bien. Nazo bisayo Kadhafi akufa ki bien. Toko salo eloko amabe puis toko boma. Tokati son peuple à celui qui m'a bé avant le 31 décembre militaire ni en chauffeur à la cima population. Soko salengote oza. Soba. Ba senya kutu ba futa bangote. Kinshasa koma sur la makwanza social ezate ma ezate courant ezate misale ezate. Ba jui ba monga Congo ba militaire bokoma batanzala. Oh na régime bokoma batanzala ko vous faites pitié vraiment. Ceux qui vont makambo changer. Pour rejoindre population pour na kobenga na Kabila. Kabila lingi Congo te. Botika ko kosama. Élection ko zalaka te. Wallahi.